Votre maman, message nous repose sur la table. Message na yo kopesa na tongo na kujango awa azo oteya. Balobi Chilombo atie d'identité mibale. Ya liboso oyo apeselaka candidat na ye na 2018. Ya mibale lelo ake kobima indépendant ye ake kobima umwe azwa kombo oyo ya liboso apesi achange azwi kombo mosusu akeyi ake kopesa candidature na ye na seni me talanga nga muninga talanga ngai nayebisaka yo tilo ngai nazali mari ngai kombo na ngai Masem Yavu Mari landa bien Masem Yavu Mari authenticité Yavu ya tata na ngai oyo bakoko bapesa ngai Masemi wana eza mai ebombaka lititi ya mabete oyo bakombo yoke kopesa ne bande identité kombo mususu na suka okende kopesa candidature na yo mokolombonga biso tozali bakamerunais biso tozala biso na mboko oyo tobotama te yo kolomboka 100% lelo obimi na bidantité mibale eza soni osabwe message na tindeli yo yango mbote ndeko journaliste message nini okopesa na bakongo mani oyo toyoki balobi ndeko Chilombo na 2018 apostolaki na kombo mosusu epi na 2023 aye na kombo mosusu bino bakongani bokoki koloba estce ya solo bakovalide ye ou bakotika ye message epai na merci mwana mboka mpona dossier ya monsieur Félix Tshisekedi Chilombo oyo bake koattaquer na cour constitutionnelle. Nous félicitons d'abord les compatriotes Seth Kipuni qui a saisi la cour constitutionnelle pour rappeler à M. Félix Tshisekedi Chilombo qu'il a trop de fausseté, trop de fausseté. Faux et usage de faux. Oui, même il y a une banque qui a comment nous sommes signé. Na papier nous sommes bandeli comment nous sommes. Donc comme il va te balai. Alors dossier on a raison il na sima. Mais c'est Félix Tshisekedi en 2018 comme on a eu avec Moussou. Toyoki a changé. Alors est-ce qu'il y a des conseillers? Azana il y a des conseillers mais bayebi de côté, bayebi l'autre. Tellement baza ivré na mbongo na biso moyibi. Baza ivré na le miliki aya. Babose na kokoma kombo. Donc nous savons bien que la cour constitutionnelle c'est la cour de Félix. Il a nommé ses frères, il a nommé ses sœurs. Nous avons évoqué ici les 3 chaînes. Il y a commandement pour l'élection et toutes les chaînes ont nommé ses frères. Mais nous, peuple congolais, de comprendre les gars que Félix Tshisekedi a été erreur. En tant que cour constitutionnelle, on dit mais tu veux que Félix Tshisekedi a sali une grosse erreur. Donc, pour le dossier Tshisekedi papa, Tshisekedi a dit que fausseté banda côté na pouvoir. Azo buka violation, azo violé la constitution, azo violé la loi ya yemo ko azali censé pour respecter que ce nous allons dire. Mais nous sommes un peuple congolais, de tels présidents, de tels individus, bazali batoyo ba éterniser bango na pouvoir te. Ezali yanzo yo to longola yango pour ne pas affecter bato mosusu. Parce que ça va mbuma mambe. Faut que longola on a kata bambuma pour que et pour ça bambuma musuti. Donc Félix, merci na oyo sali na bolamu yo sali na Congo. Oyo bi mozo mundela mboka oyo zo tchalo lendo. Pas besoin de deuxième mandat, mais je vous dis moi au revoir Félix Tshisekedi président sortant 2023 au Tala Martin Fayulu neni basala kamusala. Donc pour Félix Tshisekedi azamu da ba fausseté et ça azandi le loté. Azok ene en violation. C'est ni et le but électoral ils allaient convoquer 90 jours avant l'expiration ya mandat. Est-ce que CENI a révoqué l'électorat 30 jours avant de faire un mandat? Non. Donc, Tshisekedi, il dépêche le col là. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que violeur, il y a la loi.
état de droit, mais contenu, c'est quoi l'état de droit et contenu dans les années. Mais les Congolais, tous ensemble, tous à la bloc pour chasser ce régime d'Etienne Tshisekedi Wamulumba parce qu'il n'a pas préparé son fils. Le message nous continue de la Congomanie, que nous ne pouvons pas fatiguer par la Congomanie, ce qui est en 2023 pour la nationalité. Pour que nous pas nous le dit pas qui va se nous lobby dans est il paraît que ma machine aux Zaki Kuna et Ziki. Mais nous ne pouvons pas est que le peuple congolais en 2018 plutôt en 2023 pour la Négozala. Et que ce que les alités. Nous ne pouvons pas dire la dialogue comme le dit les journalistes, nous avons dit ceci. Élection ou élection de 2023, M. Félix Tshisekedi Tshilombo face à Libanda. Dialogue avec qui? Dialoguer signifie quoi? Fayoul avait demandé le consensus. Consensus, c'est un mois de dialogue pour une semaine. Pour la réforme de la CENI, pour la réforme de la processus électoral, dans la makambo ya fichier électoral. Bango baboyi, Fayoul la côte. Dialogue aux aladés. Ce dialogue aux alambokoy. Transition wana et vous allez sans Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo a organisé l'élection. A organisé l'élection des dimanga journalistes. Mais maintenant on message. Élection ou élection de 2023 l'UDPS comme parti politique et M. Félix Tshisekedi Tshilombo, celui qui a été nommé par Joseph Kabila, ne sera jamais élu par le peuple congolais. Azonga Kingakat, là on donne le pouvoir. Félix Tshisekedi a saboté le peuple congolais. Félix Tshisekedi a craché la mémoire du peuple congolais. Il va Koufaki même dans l'UDPS pour déclarer démocratie et élection en Boko. Il a isolé le peuple pour écouter Joseph Kabila et être nommé par Joseph Kabila. Aujourd'hui il dit donnez-moi le deuxième mandat. Qu'il aille à Kingakati, mais le peuple congolais a un droit d'erreur à un tel président qui grippe de gauche à droite. J'ai été bloqué, j'ai été humilié. Nous ne voulons pas de discours pareils. Tshilombo papa Ndimelanga, élection ou pas, Tshilombo 2023, nous sommes prêts pour les chasser. À la Libanda, à Kende. Si il y a une élection, nous allons voter, à Kende, à Otila, à la Ouité. Mouta, Ocha, Moutoumaka, c'est un Seni. Pour que ça soit Félix Tshisekedi na matata, na cour, na Seni, au corps rwandais, ces jours-là. Au corps de Bananga, au Louvre Libanda. Merci. Nous avons dit par rapport à ma campagne. Nous avons dit pour Tshilombo. Nous avons dit que Tshilombo a raisonné dans ma makolo. Pour ceux qui ont tout est raisonnable. Mais il va s'aller au salaire. Mais le régime de Tshilombo va raisonner dans ma makolo. Mais tout est salaire. Comment identité ya yo moko, kombo ya yo moko, obosana ndenge yo komaka. Na 2018 opesi kombo mususu. 2023 ogende kopesa su kombo mususu. Soki cour eza ya solo penza ke baza indépendant ba dépendant na Tshilombo te. Total ba de valider candidature ya Tshilombo. Mais lokolo eza cour ya monoko ya mboka ya baluba bakolekisa na bango. Mais ata balekisi Tshilombo déjà topesa ye carton rouge. Aza sous la place na Congo te. Tshilombo na Congo aza sous la place te. Akotika kozwa pe place te. Tshilombo totiki ye kandenge wana. Tala mutu mobimba. Na 5 ans 322 discours 561 promesses, mais réalisé la promesse moko. Si ko Congo ozui pola Tshilombo lati. Omoni to lati libabe Tshilombo moni mbondo yo melaka na Pongabi. Esika ba bomaka ba politicien na biso ya bandungu. Omoni mbondo ndenge esali yo. Mbondo yo melaka yango yo. Mbondo nde siko esali makambo na yango. Boye bakeno bukoko ezali. Tango zoloba mabele ezoyoka. Bawoyi bazoyoka, Nzambe pe azoyoka. Biso lokola tobundelaka mabele, Tshilombo mabele total ekomelaka yo. Na complice na yo nda Kabila koyiba pouvoir ya biso peuple. Ba nommé yo. Tala lelo nomination. C'est la toute première fois que le président lela qui va bloquer. Nana ko bloquer président. Ba ko bimisa même ba arrêter ordonnance ministre Avandeli.
kyungu ti lelo akota na mabele asala te pose na ye dossier na ye ministre moto avandelaka yango seke Chilombo oyo naza na biki donc liboso Chilombo azalaka na biki te donc biloko ye alobaka amiyebaka te donc tolobi Chilombo ozala deja na carton rouge na yo na IDPS na mouvement na yo bamboso bino nyonso inyosali te oza lisusu na place awa te message ezaka mofuse papa puisque lobi nalandaki canal ekini namonaki Medar Kolongo na télévision na moto ensemble bazalaki na débat affrontement esalamaki nasepelaki mingi koyoka message ya Medar Kolongo alobi parmi Fayulu na Moïse malamu kutu nabetela Fayulu maboko bravo président Fayulu siko yozali nasepeli mingi na message ya Medar Kolongo continuer koféliciter Fayulu ka ndengo wana ti mokola kozwa pouvoir na ye yo banda kobeteleka maboko merci mingi papa élection ezate sur élection eza oyo akabila sali ya soki mibale soki misato be élection akabila sali tomonaki baavion dikolo ezotambola ezobwaka banini babilete ya vote awa bada tobandaki ntina mwa lelo ezala camion oyo elakisaka wana eza te ya seni eza te o biro ata moko tomoni te tozomona mpe eloko te kar tukutumama plein siko élection ko tozokende élection comprendre te na sika so tokende élection te toke transition sans ye na kiti azala te batya moto mosusu babe shoni amemisa biso na transition tokosa malamu mais so wana biki soki ndenge nini wana etali biso te soki alongwe te na transition akolongwa papa na bilani bilani pa 750 bila fufu batya mopepe ekola masango bazwi mopepe batie esuki na se wana nde bila yango wana ya peuple congolais na nguba to na lipa nguba 100 francs awa lipa 750 biso bato to wana molongo sombo ya bana tokolia nini tokomela nini tovivre na pasi tonyoka molala na mbeto bongi ezosila bonduka ya kolia bila eza te atikela biso mboka na biso na kimia asi afwami na ye asi angindi aza nebie na libota na ye asi apusepeli atika biso mpe na pasi atiluka atika biso nyonso tosala nini tosila te atikela biso tuka mboka ebebi na kala tozalaka bomoko lelo tokomi divise bandeko na biso akasai baza bandeko na biso oyo bakongole baza bakongole bandeko na biso ozala oza katange ozala oza mongala ozala oza moluba ozala oza muyaka ozala mokongo biso nyonso toza kongole me mabe tozomona bandeko na biso ya kasai bakomi na tribal moko boye ya mabe donc bango balingi kaka oyo ya bango oke oyo ya bango wana kongo mobimba bamoniki eza malamu te ye akobongi na kongo te akoki kodirige kongo te eza mabe ndeko Chilombo ye azoyela biso kaka te gratuité d'enseignement est ce que ye moko Tshisekedi na bata union sacré na bata IDPS est ce que bana na bango baministre na ye wana bana bango batanga na gratuité mpo bayebi ke gratuité eza deja ya kobeba enseignement ya malamu eza te moye bana bango batanga na gratuité eza te lokola biso bakongolais toza na biso biloko te oyo bango bamonaka yango batiela biso gratuité mpo toke kozwa mpe eloko te bango bana bango batanga na ba-États-Unis bana bango bafutaka bango bamona bafrance siko biso lokola toza biloko te yango batinda biso na gratuité ntango olingo tia gratuité eza malamu eza mabe te mais zwa mpe nini bongisa mpe baekole oyo yo kotia gratuité mpo bana batanga bien lesa mpe wana mpe en plus yo lobi ojeli biso maternité ofele eza lokolo okabi bandeko na biso ya basi eza mabe te kozala maternité ofele na kongo eza mabe te eza malamu mais maternité ofele il faut futa baminganga ntango ofuti bango te lelo miti oyo basi bazokufa aye na mpasa kobota bayebi ke akofuta eloko te baboyi kosima ye pa bafemme sage omona kuro batransfere ye mwasi akokobota te mpo basali kaka césarienne mpo balia mbongo tala biloko kote kei ntango ozolinga otya eloko moko besoti maternité ofele il faut koyeba deja kobongisa baminganga na bazala bien bakisi ezala bien batongo ezala bien biso toboyi na biso te eza intérêt mpona biso bakongolais mais oyo tolobi ke 2023 papa okoki makambo te okende bonjour mon journaliste message nini oza nango mpona mboka mpona élection mpona biso bakongolais déjà si toloba ya biso ebele me koloba ya suka biso tokolobeza boye toza na posa ya motu ya motu te
motivation wana posa ya nini te wana posa Chilombo yo oza président ya mboka il choisit président to bengo président mais na masolo non solo makambo etali président ata aso moko biso peuple congolais to mona eza te c'est-à-dire que non tolobi boye 2018 na 2023 différent ezali oyiba biso pouvoir na 2018 topesa o merci toyebisa yo osala mosala biso omoni mosala moko ya bien yo osali peuple congolais eza te tolobi tookende élection na 2018 na 2023 wa Chilombo yo na malembe zongisa pouvoir ya bato oyo yo oyibaki oyo ekangi yo keno po okoka kosala eloko abe te na peuple congolais eza eloko alibabe ata biso nde totambola boye soki ozwi eloko ya motu oyo eza keno otoki nango te jamais ndeko ekosala eloko abe kaka te ata ozwi maleti ya mbongo na nzela oyo eza otokeli yango te jamais okoki koprogresse mpe na mbongo wana pe te mais eloko ya mibale na yo aloba boye nazoyoka na kombo oyo ya candidature yo opesi na kombo ya candidature oyo koselaki 2018 na 2023 selo biso toomona difere eza okomi koyiba na bakombo okomi kochange na bakombo po peuple congolais bayeba teke no Chilombo moto aboma mboka soit po toconfirme ke eza nini mais ya mayele ya bubwana na oloba boye tolobaki deja bien makambo ya seni kuna na seni tobangela te eza ya mama ya mutu te eza ya mwana mama ya mutu te yo toza na posa yo bongisela biso mboka na biso ezala bien lungwa na maleme ndenge Kabila peso na maleme ezali kucha yo te mais soki Kabila areconnaitre keno apeso aboyi makile tanga esika yo oza na bano na ndako balembo wakimuyibi oyo ezalaki ya yo te mais wana tolandi te yo tika pouvoir ya bato zongisela Martin Fayulu pouvoir na ye peuple na minito biso nyonso miso eza ya kofungola miso na biso eza na mituka te eza na presse te eza na basi te mais miso na biso eza nde na gouvernement oyo nyonso ekoleka bien malamu yebake no yo okosala eloko te mais peuple congolais nde bakosinye mpona yo yango nalobi kaka no ya nécessaire eza zongisela Martin Fayulu pouvoir na ye na 2023 assurance ezali message na ngai ezali boye nazosenga na ndeko Chilombo tobenge roi soleil s'il vous plaît oyo ozwi oyo gagné longonia sala nini kende tolingi 2023 tolingi mpe ndesate na Congo s'il te plaît 2018 akiletangaki te oyoka 2023 akiletanga te parce que oza ni muluba ni mungala ni muyaka ni nani soto bakongolais soki otesa makila eotanga partout ndeko Chilombo s'il vous plaît tosengi na yo libere biso dans le cas le pouvoir na biso soza pouvoir pa Martin Fayulu akama mboka alesa peuple congolais ata justice malamu abonza sene ya malamu oyo yaka seni tribalisme mais kadima seni kutaka yo tobangela yo te po seni ezala indépendante so tengo ya famille okosuka ndenge maloba na suka so tengo ya famille okosuka ndenge boyemulu na suka asilisi wana nalosebo mpona bataliba bino bandeko bataliba bozokana ya bayaka boyebake tribalisme oyo bino boye nango na kati ya RDC mpe na Congo bopreparaka ta bino boprepare biso mpe tozokoprepare 2023 nde tokosia na biso na bino boza muke tribu moko boza muke na tous les tribus nyonso etikali bokokoka te apres boza muke bino boprepare pouvoir na bino boumela nango mais soki boumela nango te bocontinue babuzi oyo bozocontinue soki bozolia bambwa na 12h mayele ekimaka bino biso toliaka bambwa te message na tili mpona bino okise kabuya somaka basheti pesa bamilita na yo baprepare mais biso mpe tokobimisa na bino